Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bandana Biso. Voilà. Bonjour, bonsoir. Eko dépend de cas na air, beaucoup yamba vidéo na biso, na banda na bino, na ba poste téléviseur na bino. Voilà. Ezanga bino BBC Mpoï TV, kota aimer, partager et ça bien ma casse. Bonne année, meilleur V, na bino nyonso balandinyo so ya BBC Mpoï TV. Les péchalover, bokoto, naza a besoin na bino ba péchalover, bokoto, ta famille libota toujours. On est ensemble ici, c'est la famille quoi. Famille libota bokoto, ba shalom na bino, les péchalover, ba bonsoir, ba bonjour, ba bonne année na bino, bokoto na nous parce que makambo jali. Eza oyinda, c'est-à-dire que nos privés, ya Mobutu, obiso non sotoyebi artiste comédienne Sonia Evoloko. Célibat et Kwei. Alors la grande famille déjà, vendredi, qui déjà jour, il y a d'autres, au besoin de mariage coutumier, beaucoup de j'aime trop, na sepelaka na Sonia, j'aime sa personne, na personnalité, na ndenge zalaka ba comportement na donc na qui grande dame na sepelaka nango makasi. Franchement, donc eza ye ota ba comportement na ye ozo kenena ba irsi pechanga oke kuna sikoyo otal sikoyo nani Poutine de l'écriture kuna donc ota la ba ki grande dame moko boye j'aime ça nga lingango. Alors ba félicitations avant to bandana ntolo ba félicitations penza na Sonia Evoloko, notre artiste ACP, biso na ba film et belé na ta ba CD ba gra oboya ko yebisa batuke no ba soki banini bo benga bango banani ba cour des grands bango de ba cour des grands bango yoyo ba simba série ya ba CD na ya ba cassette bango yeyo o biso ba mama bébé so il s'agit loba ke no to loba penza ba cour des grands bango yeyo ba Sonia Evoloko, ba Irsil Pechanga, omoni kuna pe veni ya nani ya Poutine. Mais battement ba bima ko sa makelele belé. Bon, na ye wana pona polémique ite lelo ezaka juste sengo ya komona artiste na biso ya ilongi kitoko ya canon. Akwe si célibat. Batu bako tuna mobali yango libale salemi na Congo ya bandeko, c'est-à-dire samedi awa wande fête kozala soirée kozala oyo bino mo boyebi ka makamango ndenge ezalaka soirée za samedi ka aboye na pourquoi bato basi ba préparer ba robe bozo dans la grande famille bo aimer bo partager eza sengo nga na sepeli nanga. Alors libala ou encore remise ya dot ezalaki na kin na minute o tozo loba artiste na biso na komo ya Sonia Evoloko azana kin na mobali na ye déjà mobali ne bazane déjà na poto bino batu bolinga ko yeba aza déjà mobali na ye bazalaka déjà na poto bavandaka na bango déjà ezate ke no boye la batu ba makelele belé awawa. Et ça déjà mobali ne bazalaka na ye avant na poto et puis sa manière kaka ya ko se comporter au mona ke non aza mwasi kaka ke non azaki mwasi aza na mobali azaki célibataire te comportement ya Sonia so botali kaka au mona ke non ki grande dame wana c'est-à-dire que non derrière qui grande dame na ye donc ezaki na mutu moko boya azaki wana
et ndenge ezalaka kaka ke non ba réalité yango ya bamboka ya libanda et voilà et comme jour ou encore et comme programme ya koloba ke non ba remettre dot et voilà mobali alobi nga na suki ka awa nga Sonia evoloko kaka ye wana sala télévision robe rouge mobali kuna na boubazin et ke nango kitoko. C'est-à-dire que non rien à dire polémique ezate eza mariage moko matalana te to ça elango pe polémique te nga neti nga mama BBC c'est juste sengo wana kaka ya komona privé ya Irsil Pechanga parce que na lingaka pe Sonia a sepelisa biso muto akoloba ke no alingi Sonia te lokuta Sonia penza sepelisa biso ayebi pe ko jouer malgré que non monde na biso communauté na biso ya bandoki oyo nde ezalaka na esalaka elo moko boye tomona yango na poto po ba humilier ye mais nzambe atikali nzambe vérité yaki kobima après wana kutu toza kuna te awa eza makambo esengo artiste na biso célibat ekwei tant toloba célibat ekwei il n'est pas dit que non azaki célibataire elle était déjà accompagnée bavanda aza déjà na mobali na ye ezate que non bakutana na mobali lobi lobia baza déjà bazala na bango déjà o balobaka ke non mawelisa te malembe et voilà aujourd'hui coutumier mobali alobi ke non je dois remettre quelque chose na famille na yo aye ko honorer moi si na ye bauti poto bakiti na bakini pona ko honorer moi si na ye ya matalana te ya makelele ebele te ya nini te ya polémique te ya respect bo aimer bo partager la grande famille hein eza kaka nani o na memeli bino pona oyebisa bino ke non notre artiste comédienne na kombo ya Sonia Evoloko la privée de Irsil Pechanga Black là na bozomona vidéo ezoleka wana eza ya dot lorsque bazo remettre dot babiloko ndenge ezala toujours lobi ndeko soki lobi samedi awa nde ezoyinda na niveau moko pas comme possible ba remettre biloko nyonso ye wana privé azanga te biso nyonso toyebi ke non Sonia privé na ye mpenza Irsil Pechanga tokyo chama ina monoko te wana mpenza nde master na ye wana mpenza nde katimini na ye. Alors après avoir qu'on remettre bisous quand ndenge zalaka. Alors après avoir qu'on remettre d'autres quand ndenge zalaka moi c'est siko avec vanda pembeni ya mobali notre star notre artiste comédienne na komba Sonia Evoloko moi c'est à pembe muto aboya na ye hydroquinone akoma ko traiter ba po ya batu biso nyonso toyebi voilà. Alors pour moi c'est une joie, c'est vraiment une joie pour moi ya komona ke non artiste na biso Sonia abuki célibation babana ko vivre na kuku na minute oyo babimisi yango na poisa toyeba ke non Sonia c'est une femme mariée officiellement ya motuya ezalaka ba parents bayeba bazwa quelque chose ndeza penza ya motuya je crois yango wana pe asali. Alors la grande famille beau aimer beau partager toze la soirée tokoya kaka koluba tokoya trovanda kimia te eza matière ti bavoise bayidi bazwa baya koluba bilobish a bokoleka te parce que Sonia azane mutu matalana te Sonia azalaka na guerre na mutu te toyebi penza toyebi mungala na biso toyebi penza. Elle se comporte pour une grande dame likambo na moto te. Voilà, je crois na komi na suka tozela na pokwa soirée. Alors maman BBC akoyela la bino esusu news wana eza Irsil Pechanga la privée Uninga bali sepela nazoinga kana tout abordir ngai oyo hey nabatela na mwa monoko non tout abordir te mais elle a fait quelque chose de bien hein?
bandeko mosusu te ozoya osali kaka matala na ye ti lelo tozoyeba sort te matala na oyo matala ne kobomisa matala ne kobomisa notre beau frère ye wana awa bazo remettre kane ba remettre aka privé pe esengo o wapi moninga abali sepela voilà. Je vous aime la grande famille. Tokutani prochainement. Alors, beaux à la brancher. Noé la bino bilili. Ya soirée. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.